ingeta bokota balobi bakota kaka la famille tokota matière esi ekoti ingeta la famille somo makambo wa somo bokota Belle-Vie Kandi balobi Belle-Vie Kandi pe alekisi Belle-Vie Kandi pe alekisi bandeko na ngai ekomi nango pe ebele Belle-Vie Kandi alekisi bobenga Belle-Vie Kandi aya kovanda wa ayoka bandeko na ngai Belle-Vie Kandi aza wapi bobenga ye aya komiyokela ye moko na matoi nga na boyi nanga teke ezala ke no mama etwali na lobaki te ye moko aya kovanda amiyokela ye moko makambo balobi Belle-Vie Kandi alekisi pas possible balekisaka bongo te ata yo moko Belle-Vie Kandi yo bongo na batu Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge ezalaka Gavker ndeli kambu Gavker ayeli bino ba masolo moko kitoko Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien Gavker aye penza pona ba solution ya kafu pe ya kilikili kande na lobaka toujours et encore la famille yo moko mukolo nzoto soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te c'est le moment benga Gavker omoni ke no kolemba komi koleka ebele mosusu bandeko nanga oyoka mutu pasi mukongo pasi makolo kutu kotambole komi mwa problème la famille c'est le moment to benga Gavker ayo pona kosunga mibali aye pe pona kosunga basi soko oza na problème a mabota kandenge boyoki na video na biso bobenga Gavker papa na kote na yo omoni keno mwa makambo moko boyezo sala lisusu bien te toboyi na biso mama akima yo c'est le moment kande balobaka soki nanu mai eza na se ya makolo nde ezalaka moment ya ko profiter ko traverser mai wana parce que tango Koma tina kingo ekozala trop tard. Alors c'est le moment contacter Gavker na système moko yakitoko Gavker bikanayo libela. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na memeli bino poutine de l'écriture, na memeli bino la patrona, na memeli bino Belle-Vie Kandi. Kandi yaba Belle-Vie. Moi si nzambe, balobi Belle-Vie Kandi pe alekisi bazalaka bongo te na batu.
alekisi ya tour oyo bandeko nanga sikoyo motuna eza kaka alekisi na nini makambo nini osala oyo ekomi kolekela batu na mitu. Avant tokota na mwa mozindo ka ndenge ezalaka ekozala mwa malamu na ya nanu kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na kosensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka oya bino na kombo ya Etoile Ines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso kolandaka biso. En tout cas zwa kiti vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge ezalaka mwa eloko ya kolia. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na yemoko Madame Lisi Pito Pito ya balisi mwasi nzambe mwasi kitoko wapi mwasi moko gentil na niveau moko pas possible. Voilà. Belvi kanja alekisi ya ye komi kolekisa alekisi penza batu balobi non mama Etoile trop c'est trop. Ya Belleville komi koleka. Non. Pas jusque là. Mutu nyonso dans la vie azalaka na ba limite. Yango batu balobi. Yango Belleville yango asala bino nini? Asala nini? Pour que le lo oyo to ye la ye ke no Belleville kandi alekisi. Oui. Belleville alekisi na ba film bandeko na ngai. Belleville alekisi. Belleville azotika espace T. Belleville azotike la mutu espace T. Ye penza Poutine otolobaka Poutine. Poutine penza. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso. Toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku. Vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, moi sensibilisation quand ndenge zalaka la famille tobeta masola Belleville de l'autre côté, moi sensibilisation. Yango na memeli bino lelo ba mapango koteka $350 ya pamba. Somba lupango la famille, sombela bana na yo lupango, somba lupango pona yo moko. Via lelo ezala ba surprise ebele batu mosusu omona soki azozwa mbongo ye ezaka kabelo ezaka kolata ezaka ba voyage kilikili. Somba lupango lelo nzamba osala yo grâce osimbaka ba mbongo mais oyebi lobi te. Peut-être lobi ozalata na makoki te
mais soki nzambe apesi opportunité ya lelo oyo ozo simbaka bambongo, alors zwa opportunité wana po na kotonga. $350 ya pamba oza na lupango. Koki kosomba 5 mapango, 10 mapango, ozo tongisaka na yo malembe malembe. Ata soki oza na poto, nga na lobaka toujours. Mindele ebele, tango bakolaka, bakotaka na ba hospice de vieillard. Mais biso bato ya mwindu tokanisaka te. Yango ezalaka toujours malamu somba lupango komi kotongisa tiaka ba locataire. Tango okolaka moyen okota na ba hospice parce que ça coûte de l'argent. Ezalaka ofele te, ezalaka mbongo la famille. Tango okoma na ba 75 ans oyebike naza na makoki te ozongi na yo Congo oyebike naza na mwanda kunanga oke kovanda oza na ba locataire ba ofutaka yo chaque fin du mois. Mbongo wana ekosunga yo oliaka olataka osala pe makamususu. Tango okufa ndako wana ekotika la héritage ya bana na yo na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na makamu na biso bato ebele balobaka o mama Etoiline yo oyelaka biso ba publicité to ezalaka nini te. To ya ko sensibiliser bato ezalaka bongo. Voilà. Makamu nini to betela lisolo lelo. Makambo belle vie. Toye komona poste ya ndeko na biso comédienne na biso star ya tongo na kombo ya Akisi Delta. Ebele abatu toyebi ye. Tao dolo baka Akisi Delta toyebi déjà que aza star na biso depuis Côte d'Ivoire. Hein? Ye penzande fondatrice ya groupe Ma Famille. Ebele abatu tolanda film wana surtout pour na batu oyo babando yekola français. Ebele abatu je me rappelle babando landa ba film wana mona batu mosusu oyo kaite aotu na baninga wana balobi nini binonde boyo kaka français bien. Ezalaki mwa bongo sikoyo tala kaka star munene na mboka na ye abengisa bandeko mosusu bakendo jouer pa na ye tomona Mams akendaki tomona pe Belvia akendaki mais ndeko na biso Akisi Delta lelo oyo ayeka kovanda ayeko koma kaka kandenge bo tanga bino moko kuna. Ma Famille, attends-nous à nous abonner à la page YouTube Bellevie TV pour suivre la nouvelle série Armes de guerre de ma fille bien-aimée Bellevie Kandi officielle. Bellevie Kandi, moi si Nzombe, moi si kitoko wat. Imaginez bande konanga recommandation ezo uta na Côte d'Ivoire. Yango no lo bananga keno Bellevie Kandi alekisi. Yo bongo na kozala Poutine. Bellevie. Donc ti Poutine na yo tina bato mosika bakomi kondimela yo. Tina bato mosika Poutine de l'écriture. Mwana mwasi oyo to betelo maboko ndenge nini to tombola yo ndenge nini nga na lobaka la famille nazalaka mutu teke nanga na lelaka Bellevie Kandi te so mutu osala musala malonga na yaka kotombola ye nazalaka bongo kane to mona ndeko na biso pe Mimi Kabea kuna pe ba film kitoko ezala famille tango bolandaka ya Bellevie boko tape chez Mimi Kabea azalaka pe na ba film kitoko tango pe boko ta chez Mimi boko tape epai ya Cardozo Cardozo Kandu TV yepe azana mwa ba film moko ya kitoko wapi ba film moko tokos to ya ko betela Bellevie Kandi maboko la famille moi soyo azo travailler du jour au jour azalaka na jour à reporter dans ce film esili lelo lobi kuna déjà présentation ya film asika lobi kuna film asike bandi na chaque film soki botalango moi ba leçon de vie asika izokota chaque film yaka toujours côté ya biso ba film presque tout ya Bellevie Kandi et yaka toujours côté ya la population congolaise et yaka toujours côté ya la communauté congolaise et yaka toujours na mateya et ce qui est bien. Et puis, ce qui est aussi encore très bien, na lobango très bien, c'est que na ba film a Bellevie nyonso chaque fois que ba moi film moko boy surtout ceux qui ba olobela ba mariage ba olobela basi na ba film wana ezanga kate ezangisaka te ke no mutu moko ba bala ye na film. Tout le monde a qui film a Bellevie film a Bellevie film moko asala ki
Où est ma femme? Où est ma femme ou qui est ma femme? Film wana ezali film moko kitoko la famille. Est-ce que boyebi ke film wana nde eyaki kosala kino bayaki kobala Jita, comédienne Jita. Kana ba film a belle vie kandi Poutine de l'écriture lelo oyo Lea Ndaya koti na ndako libala. Lelo oyo Lea Ndaya légalement mariée. Esengo to esengo te. Boyende zalaka. Ngana lobaka toujours boyende zalaka. Yango dans la vie la famille yana pesa bino moi conseil en passant. Na vie a lelo ezalaka malamu batama donc zala close. To tambola na mutu oyo azana mapamboli parce que mutu wana soki azana mapamboli na nzela na ye yo pe okupambwama ezalaka bongo soki ozo tambola na mutu moko mapamboli eza te makambo nyonso ezaka ko forcer yeba ke ba makambo na ye wana ko forcer yo pe okokota na nzela wana ezalaka bongo batu oyo baza pembeni ya Bellevue soki otali bango kutu bavi na bango ebonga tomona ye tonton na biso Jérémy Chabani abando yenga ka ndenge zalaka kokota ka ndenge kota ke pa ya Bellevue lelo oyo Jérémy Chabani akomi ba voyage kilikili lelo oyo Jérémy Chabani akomi kokota ti na ba Dubai azobeta ba gag na ye imaginez pourquoi parce que aza pembeni ya mutu oyo aza na mapamboli lelo to ko mona ba Marina laba otani Marina bolobi wow otali ba Davino lobi otali ba Sylvie Eseka donc ba tunyonso naza kutota besoin obando tala kotanga ka ba kombo mais ezo prouver ka ebele que non moi soyo aza moi simoko ya mapamboli aza moi simoko aza na bénédiction ka ndenge na pesa ka ba mapamboli nga pe na côté na nga naza mwana nzambe naza mwana nzambe la famille na yeko pesa ba mapamboli na nga epa ya Bellevue kandi umela musala na yo ekende toujours et encore liboso Nzambe alola abakisela yo surtout sagesse, maturité na intelligence ba film na yo kande yo zaboyi yeba ke ezo sunga ba famille ebele à chaque fois que vous avez inspiration ya film kobosana te kotia Saint-Esprit na kati parce que ba film nyonso salaka yaya nyonso tu eyaka côté ya biso eyaka kopesa biso moi leçon moko boye na vie eza moi bongo umela na yo je sais que tango muto azwaka succès bitumba pe eyaka mais prière nanga ezaka keno Nzambe alola abomba yo Nzambe alola abatela yo o nyonso bandeko nanga o nyonso akoya kobundisa Bellevue kandi rozwa yo te mama rozwa yo te aomona ka Nzambe Nzambe alola abatela yo eloko ka ndenge yo moko yebi kolanda biyoka yoka internet te kolanda o balobaki ka ndenge osalaka na musala na yo continuer ka bongo continuer surtout ka bongo mato ya kokanga zala toujours comme tu as toujours été souriante et heureuse ozalaka toujours présente na ba situation nyonso soki mtu aza na matango kendaka soki mtu aza na fête okendaka soit toujours comme ça trop humble comme d'habitude au moins na pe que non mapamboli ekoya toujours et encore nanzela na yo na système moko ya kitoko la famille Bellevue kandi via lekisi atabino moko Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba
à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.